Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tozali na basango oyo tokopesa bino ya ndeko na biso congolais na kombo ya Monsieur Richard Delarive oyo azali bongo moto oyo azali tango nyonso kotelema mpona kolakisa nzela nini ya malamu oyo biso bakongolais tokoki kolanda pe kose rapele na makambo nini oyo eleka. Ndeko Richard Delarive au moment oyo tozali kosala émission oyo ndeko azali bongo na Congo po ete ba message na ye oyo apesaki il fallait to projeter yango déjà bien avant mais ezwaki biso mwa ta mingi mpona nini po ete tozali na ba programme mo ebele. Alors ba programme wana bandeko tango bomonaka ndenge tolekisaka ezalaka bien planifié. Yango wana tozali kosenga na ndeko Richard Delarive as eskize biso bandeko na ye ya radio Zumel 1000 makasi po ete lokola message na ye eye koleka na mwa retard. Problème ezali te, essentiel ezali ete message ekoma na matoi ya bandeko na biso ba congolais pe bayeba eloko nini oyo lobi pe makanisi nini oyo pesi oyo ekoki kozongisa bato ebele na raison. Mais yambo te toz kota lisusu na kati na lisolo na biso malamu na kosenga kuna na régie na papa Botamba atiela biso babilili pona to se rappeler toujours na héros national les vrais démocrates oyo alakisa penza kazalaki un vrai démocrate oyo lelo tindenge tozali koloba boye na ba doyen nyonso moto moko takoki kokosa biso ete yenda azali démocrate obo bien boye po ete bilembo esi emonani. Na yango ete bandeko toyaki ko juger malamu à chaque fois tokobanda kolinga kolekisa émission na biso il faut topasaka toujours na héros national Patrice Emery Lumumba pe tokobanda kotia ba image pona ko faire rappeler na bana na biso pe na bato oyo bazalaki ignorant bayeba ete tango bato mosusu bazali kobima lokola basantu oyo bazali kolinga ete babenga bango ba Moïse tango balingaka kosala lokola kotrompe peuple po ete koutilize kombo ya peuple mais kaka bango wana bazali kosala ete peuple na biso azala tango nyonso na pasi. Yango wana à chaque fois tokobanda émission na biso tokobanda kozanga te kotiela bino image ya héros national
ndenge nini mokolo bakangaki ye, ndenge nini batraître oyo bazalaki, na banzi ete bino moko bokobanda kotala pe ndenge ezali wana ezali pona kolakisa na bakongole ete bokeba moto moko akoya kokosa bino te azali un vrai démocrate koleka Patrice Emery Lumumba. Po ete soki bato wana bazalaki ba vrai démocrate koleka Patrice Emery Lumumba, mbele balingaki bapesa la complicité na liwa na ye te. Mbele balingaki bakende sima ya Patrice Emery Lumumba po ete basangisa baide na bango mpo na intérêt ya Congo. Mais lokola basalaki yango te, lelo batika kokosa baya koyebisa biso te ke bango nde bazali ba vrai démocrate, parce que bozali komona yango ezali komonana. Bato balobaki baza ba vrai démocrate, mais botala bana oyo bazali kokamba, bazali kokende kobeta bato, bazali kokende kofinga bato, bazali kokende kon menacer bato pour rien. Mais bato wana oyo bazali koloba bazali ba démocrate ata réaction te, bazali kokende même kokota na ba église oyo surtout eloko esala biso pasi bandeko bino moko boyebi. Bakimbangiste bazali bato oyo balingaka kimia. Bandeko na koki koyebisa bino ya solo ezali flatterie te. Depuis église kimbangiste banda tina ndenge tokomi lelo na tikali komona te. Esika ba dirigeant ya église kimbangiste ata na makambo ya mboka babimisa bandimi na bango bie baloba ete bokende boyo bie bokende ko marché bie bokende ko sala bopona bosala protestation pona makambo ya mboka. Jamais bazali kaka bato ya kimia basalaka makambo na bango na ndenge na bango bazwa bazanga batambolaka kaka ndenge molimo ezali kotinda bango. Mais lelo oyo bandeko ezali kokamwisa bato mosusu oyo bayebi eta histoire ya bakimbangiste malamu te, bakomi kokende kokota ti na église bakimbangiste sans respect na babotini na bango ya basoda, baza kokota na yango pe baza kokota kuna na kati pe koganga kolakisa mosepe lingi to bomana ndeko. Bolembisaka mwa moke makambo mwa biloko bino bozali kosala. Boyebaka ete un jour ekokute bato ebele trop cher. Lelo bozali komona yango neti koseka, bozali kosala boye po bosepelisa swat ngwanda, po bosepelisa tango mosusu Tshisekedi, po bosepelisa tango mosusu ba opposant mosusu, me bokeba po ete malheur tango eyaka kokanisa teke soki malheur ezwi yo ekonde kozwa pe bato oyo mosusu oyo ozali kosala po osepelisa bango. Bomoni mokolo Epafras azalaki na mbeda hôpital, bomoni ndenge akomaki, bomoni ndenge azalaki kolela parmi ba opposant oyo bamesana kotinda bango. Bomonaki eta bayaki balobi Epafras yo osaleli penza makambo mingi oyo totindaka yo, alors longwa na mbeda hôpital biso to remplacer yo. Bomoni ndenge akomaki kolela, akomaki lokola zoba. Yango ete bandeko ba bolingo tango bozali kosala makambo bokanisaka malamu. Yango wana bandeko ba bolingo na koyebisa bino boye, il faut boyeba yango ete na bino bato bozali na makanisi ya mabe pona kokende ko déranger bakimbangiste, kokende kokota na église ya bakimbangiste kosala trouble na banzi ete eloko oyo bosi bandeko na bino basalaki epesa bino leçon. Bokeba po ete na minute tozali koloba na yebi te bakimbangiste na baimage wana tango ekendeki surtout na bato bazali kuna na kamba, bakimbangiso bazali na kamba tango bamonaki yango na yebi te butu moi bazali kolala te, bazali kotiakaka maboko likolo mpona kobondela. Me bino bolobaka ete bozali bandimi ya Papa Simon Kimbangu kotambola na photo na ye, donc bosalaka liseki soki bozalaki mpenza ba vrai bandimi ya Papa Simon Kimbangu bokoka kosala eloko oyo bino bosali te. Bomoni ndenge bozali kokanisa kozwa bato lokola bazoba, bozali kolinga koutilize kombo ya Papa Simon Kimbangu na bozoba na bino metala likambo oyo bouti kosala. Mais bozali koyeba teke bandeko na kati église kimbangiste ba catégorie ya bato nyonso tu bazali boyokaki ndenge ndeko kimbangiste yana alobaki. Alobi ete soki bino bozali kosala ba jeune na bino kote mosusu bo continuer kosala na ba jeune na bino, mais soki bo kotisi lisolo ya na bino na kati ya bakimbangiste nde wana alobi ete bokomona pe ndenge nini bango pe batombokaka. Po alobi ete wana ekozala lisusu liseki te. Yango ete tozali koloba
ebongi malamu mingi ndenge kaka bandeko oyo bakendeki kokota na église ya bakimbangiste pe bamemi kamera na bango po ete balakisa yango na bainternet mokili bobimba bamona ekozala pe malamu mingi ndenge kaka le modèle basalaki modèle pe mokolo bakosenga pardon ezala pe pardon moko ekozala public mokili mobimba bamona ezala te ke o bandeko balekaki boye bakutanaki na paster na kobomba na basengi pardon te ntango bakendeki kohumilie bandeko ya église kimbangiste basalaki yango na bakamera na bango en public alors ntango mpe mokolo bakosenga pardon ezala pe pardon moko bakamera ezali kofilme baprojecte yango soki bango balobi ete basengi pardon en huis clos ke bato mosusu bayoki yango te tokondima pardon wana te wana nde ezali hypocrisie mpo na nini ntango bango basalaka makambo balingaka ntango basalaka makambo ya mabe balingaka mokili mobimba emona mais sikoyo ntango ekomaka ete soki ekomi mpo basenga pardon ekomi ete esalaka ke likambo moko basengela yango na ndenge ya kobomba na jamais bakimbangiste il faut baexige bango basenga pardon wana ezala public ndenge basalaki na papa wemba mokolo alingaki ya abize na bakimbangiste donc oyo wana nde tolobi bandeko ebongi malamu il korespecte bakimbangiste parce que tango toye bato mosusu bazali kobima lelo o biso église ya bato moyindo toza komona bakombo ya bato mosusu eza kobima mais boyebaka ete avant bakombo ya bato mosusu wana tobanda koyeba yango lelo toyebaki nanu kombo ya papa Simon Kimbangu liboso bakombo mosusu wana tokomi koyoka ebimeli biso kaka nde na nsima alors yango wana po ete bato wana bareconnaitre ete basalaki mabe il faut basenga pardon devant la caméra na ntango oyo nakosenga na papa Botamba atiela biso baimage ya héros national mpo na kotalisa ndenge nini héros national mokolo akufaki bato oyo bazalaki bacomplice makambo basalaki mpo na korapele na bapeuple congolais bayeba vérité esika nini ezalaki. Merci papa Botamba tiela biso baimage s'il vous plaît bacongolais pe bacongolaise oyo ezali image mpo na kosala rappel pona kolakisa na bakongolais ke moto akosa bino te aloba ete yenda azali un grand démocrate pona mboka na biso Congo mais tango tozali kotala kaka bato oyo bazali koloba ete bango nde bazali ba grand démocrate lelo bango nde moto batelemelaka likambo ya démocratie na tango oyo bakwesaka motu ya héros national Patrice Emery Lumumba. Na banzi ete na ba image oyo ekozala elembo monene oyo esengeli na bino ba Congolais boyebaka mokolo oyo batekaka motu ya héros national Patrice Emery Lumumba bato bazalaka oyo bazalaka ba en tête bobosanaka te ezalaki Mobutu na Etienne Tshisekedi ndenge bozali komona Mobutu atelemi liboso Tshisekedi atelemi na nsima pe azali koseka alors soki Tshisekedi azalaka penza un vrai démocrate na moment wana ndalingaki alakisa ete azalaka vrai démocrate yende moto alingaki akende meme nsima ya héros national po aloba ete totelemela kaka ide moko ya intérêt ya Congo po ete héros national Lumumba ye atelemelaka intérêt ya Congo. Mais Mobutu na ba Tshisekedi bango nde basalelaki intérêt ya bamindele. Il faut ba peuple congolais bobosanaka te boyebaka bamakambo bokanisa te ke lelo lokola bazali kokosa bino ete bino nde badémocrate bango nde badémocrate ya solo jamais. Démocrate ya solo azalaka kaka Lumumba. Bomoni na tango wana moto ya liboso Congolais ya liboso o esika ba mindele balobaki non ya lobi oui esika ba mindele balobaki oui ya lobi non héros national moto akosa bino te bilembo yango ezali kolakisa bomoni ba image bino moko soki tolobaki na maloba bolingaki baloba ete bakoseli ntango mosusu Tshisekedi makambo abwe botala bino moko mokolo baparticipaki na mokolo bazali koteka héros national botala ndenge atelemaki nsima ya Mobutu azali koseka. Mais botala kaka ndenge babandaki ko maltraiter héros national bandeko yango na tozali koloba ebongi malamu
tozali kosenga na bandeko na biso ki fanatisme oyo bato bazali na yango nde ezali koboma Congo tobosanaka te mpo na nini soki ekomi mpo na makambo oyo bazali kotalisa ya Tshisekedi wana bato balobi nini tobosana le passé soki ekomi mpo na bato mosusu bakomi kokende memi kokundola bale passé ya kala wana nde tondima yango wana ekomi nini bomoni teke tozwa koboma Congo yango na tozali koloba bandeko soki totali bien lelo ba malheur nyonso tozali na yango ezali kaka moto oyo bato bazali koloba ete yende azali libérateur bandeko nayebisaka bino ntango nyonso tu bandeko ntango tozalaki komona Tshisekedi na Mobutu bazalaki kobunda bitumba na bango ezalaki ya butu mpe ezalaki ya moi bayebanaki na makambo nini babandaki kosala biso nde bapeuple babandaki koutilize biso ngulungulu malekile yango wana bomoni abandaki koloba kaka ete ngai nazali nsima ya peuple abandaki koutilize nde nkombo ya peuple me na ntango wana lokola tozalaki nde na besoin kaka Mobutu akende tobandaki koluka kaka moto akotombola moto lokola ye atombolaki moto yango na biso nyonso tosopanaki me lelo nzambe alobi ete bapeuple na ngai nafungoli bino biso botala bomona moto ya bino bozali kokanisa tala azali kocontribue na bamalheur ebele ya pays na bino Congo yango na bozali komona ete bandeko tozali kotourne kaka oro yango na bomoni ntango ete nzambe aye kopesa biso président moko oyo aparticipa na kati ya bamakila ya balumumba te awuti kaka esika mosusu yango na bomoni ete makambo na Congo ebandi kotambola eloko bato bazali kokomprendre te moto nyonso to azali na makila ya Lumumba na maboko akosala rien na Congo na banzi ete bandeko babolingo oyo ekomi moma oyo ifo bana na biso mpe bandeko nyonso bayeba verite ya makambo oyo po ete ebombamaki mpe mingi lelo oyo ilfo bato bayeba tala modele basalaki héros national tala ndenge modele baniokoli ye tala ndenge modele basali ye bandeko ezali pasi mpe mawa mingi ntango tomonaka bato mosusu bazali koganga mpe kotya monoko koloba ete bango nde bavrai démocrate bandeko bayokaka mpe monoko kilo na baacte oyo bango basala héros national bandeko nazali koyebisa bino nazongeli yango lisusu na kati ya Congo vrai démocrate azalaki kaka Lumumba po ete ye mpe moto abandaki koluka kaka intérêt ya bapeuple na intérêt ya mboka na biso Congo ba oyo nyonso tu bazalaki na bango kaka baprofitaire po soki botali malamu Lumumba abandaki koluka intérêt ya bapeuple congolais mais soki bino bato lelo bozali koloba ete bakombata bozali koreconnaître baevre ya Lumumba mpe bolobi ete Lumumba nde héros national mais soki bozali koreconnaître baevre ya Lumumba mais boyebaka mpe bato oyo mpe batekaka ye bino bokanisi malheur ya Congo ebanda wapi malheur ya Congo ebanda depuis bango moko Tshisekedi na Mobutu balivra mboka na biso na maboko ya bamindele po ete Lumumba mpo na ye alingaki teke bamindele bazala na mboka na biso badirige mboka na biso basimba yango na maboko mibale mais bato bapesaka lelo babelge priorité na mboka mosusu ya bamindele babanda kosakana na biso ezalaki nani ezali Tshisekedi na Mobutu alors ndenge nini akoya kokosa biso lelo ke ye nde vrai démocrate bandeko bilembo ezali komonana tala kaka ye moko Tshisekedi bandeko boza komona ndenge nini asali groupe ya bamalfaiteur oyo ke baza kokende komona babeti bato bafilme yango baye balakisi bango baza komona yango neti esengo mais mokolo moko te toyoki atelemi mpo ete atelema contre likambo wana aloba azali kaka koya koyebisa bato Joseph Kabila azali congolais te wana nde ayebi mais makambo bato na ye bazali kosala bandeko makambo bino bomonaki na Afrique du Sud oyo ndenge babeti mwana mobali na bazwi ye esika azalaki bakosi na motuka bake na ye wana ezali enlèvement ezali punissable yango wana tolobi ete bozela baélection eleka image wana nde ezali image moko oyo ke yango nde ekoloba ebele yango ete bandeko babolingo tozali koyebisa bino il faut bapeuple congolais bofungwama bokeba bato mosusu bazali kolinga ete mboka na biso etikala kaka na kati na pasi mais bozali kokanisa ete bango nde soi-disant ba Moïse te bozali nde koyeba te oyo ndenge balobaka ete diabulu mpe akoki kolata zambala to sutani
ya ange bokanisi ete ange de lumière ye wana or ke ezali lokuta yango na bandeko tango nyonso tu biso tokobanda kosala bémission na biso sikoyo ekozala malamu mingi tobanda korapele bato na baimage ya héros national mpo bayeba bato nini oyo lelo bazali koloba ete bango nde bazali badémocrate me bayeba esika nini toutaki bayeba bato nini oyo balongolaki chemin balongolaki héros national na chemin na ye ya kitoko abandaki kozwa mpo na intérêt na biso bapeuple congolais mpe bawelelaki mbangu me basala mpe eloko ya malonga te na mboka yango yango na bandeko babolingo na ntango oyo il faut koyeba yango ete mboka na biso soki ezali komona pasi lelo kaka moto oyo bomoni azali kotambola akende na Afrique du Sud akende na États-Unis azali kotambola na kosenga bambongo mbala moko boyebaka ete grand prêtre nde ye wana sikoyo akomi kolingana nikolatisa sikoyo ekoti na bango ya nzube oyo bazwaki batiaki yango likolo ya héros national akomi kolinga sikoyo kolakisa ete ye Joseph Kabila nde moto alatisaki héros national ekoti ya nzube bandeko makambo ezali ebele radio Zumel 1000 ekopesa bino basango ya mingi bokomona na tango oyo bandeko babolingo na kosenga na papa Botamba ameka ko projectele biso sikoyo ba image ya ndeko Richard de la Rive pona boyoka message na ye pe boyeba eloko nini monsieur Richard de la Rive alobaki pona ba ndeko na ye ba congolais to ba peuple nyonso tu ya Congo pona kofungola bango mwa moke na ba diaspora oyo bavandi awa oyo bazali ba raisonnement na bango ezali kokende mosika te na tango oyo tokosenga ete ndeko message ya ndeko Richard de la Rive papa Botamba meka kolexela biso po ete bandeko bayoka eloko nini ndeko na bango congolais Richard de la Rive apesaki bango comme message pe boyeba yango ete na minute oyo bozali koyoka message wana ndeko Richard de la Rive azali na France te mais azali sikoyo nde na Kinshasa na Congo esika akei na Congo po ete ye akoparticipe na baélection po ete apesa voix na ye na Joseph Kabila Kabange les Raïs. Papa Botamba, ba image s'il vous plaît. Très chers compatriotes congolais, bonjour. Je me permets de m'époumoner devant vous car nous sommes tous les Congolais. Nous avons tous un seul but pour sauver le Congo, notre pays, et essayer d'aller de l'avant, se développer pour la réussite de nos enfants et de nos petits-enfants. Je me présente, je suis Monsieur Richard de la Rive Moujanaï, le président de l'association Génération Kabila France. Je suis l'un de vos frères qui habite en Europe, l'un des diasporas congolais. Mais mon souci, c'est quoi? Et le but de notre association, c'est quoi? Génération Kabila France. Nous soutenons le président Kabila Joseph et son gouvernement. Car on a vécu plusieurs époques dans notre pays. On a vécu 32 ans de notre ex-président Mobutu. Nous n'avons jamais vu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Congo. Il y a les changements, il y a les développements, il y a vraiment la vraie démocratie. Mais les gens, ils ne veulent pas en parler. Ils parlent que du mal de Kabila et de son gouvernement. Il y a un gouvernement congolais, souci nanga ezali. Nameka koyeb sabino, si je n'abiso otobengi thème, il y a 32 ans de pouvoir. Mingo mitou na me 32 ans de pouvoir ezali. Pourquoi pour 34 ans, 35 ans, 80 ans à Belge, à pour 32 ans. 32 ans de pouvoir, ils ont englobé ma camounion surtout comme on a l'élo. Délestage. Ils ont 32 ans de pouvoir. Manque à eau potable. Ils ont 32 ans de pouvoir. Baviole, bagression, menace, bakuluna. Ils ont 32 ans de pouvoir. Ils ont une mentalité oyo, papa nabiso mobutu impliqué qui biso. Il y a un autre comique au foot. Corruption, 32 ans de pouvoir. Congo, les autres intellectuels. Très cher frère, merci Bino. Dans 10, 15, 20 ans, tu as intellectuel congolais.
Congo est comme kokufa pe kodinda. Tokozanga ba médecin, tokozanga ba enseignant, tokozanga ba tout même ba pasteur. Il y aura plus de vrais pasteurs. Parce que ma bé eleki, ba tout passe eleki na 32 ans au Mobutu expliquer ki biso na mentalité ya ma bé ya ngo to komi ko souffrir. Bandeko bo fungola mato ibola na ngai. Naza nga clair. Nga na mouvement na biso mobimba to soutenir président Kabila. Na gouvernement na yi. To boy opposition te, mais la vraie démocratie il faut position ezala. Banda to botama nan to mona élection na Congo te. O to za vrai congolais ebi. Nan to mona candidaté na époque ya Mobutu to ebai kaka vert ba discours tatabo moko. Ba discours ya ndenge na ndenge. Bandeko nanga ba congolais. Mais pourquoi to mo betana ko bomana? Pourquoi to ko bunda? Nani abeta ka mobutiste mo na Europe to va sur na poto bandaka. Nani abeta ba mobutiste na Europe to ba to impère mutute. Mais au mentalité ni gongoya na weza mentalité 32 ans de pouvoir bande onanga. Bo fungola misu. Souci na biso ezali to sukola cerveau na biso. To tika ba agression to kosala. Onga combattant, onga nani, o elingi Congo aya to sangana. To solola. Ba idée na biso to mo pas président de la République na ba membre du gouvernement. Les autres papa Tshisekedi dans sa campagne librement intouchable. Mais pourquoi pas Bondimi Kondima ba œuvre ya Kabila à l'époque de Mobutu? Tout le monde a voté. Il était le seul candidat. C'est lui qui parlait et son gouvernement. Il nommait qui veut quand il voulait. Mais pourquoi vous condamnez Kabila aujourd'hui? Botika kobe bisaba cerveau ya bana mike baza kokola mingi na poto. Boza ko ekiki bangolo na mutu. Bande ko 32 ans de pouvoir ya Mobutu. Lelo na aéroport ya Njili, soko keyo congolais avant mata il faut payer sambongo. Avant côte il faut payer sambongo. Ils allaient ba mbuma 32 ans de pouvoir. Na ba hôpitaux ba kufa. Ba médecin baza na mawate, serment d'Hippocrate ba bosani. C'est 32 ans de pouvoir. Mobutu a bomi biso sans le savoir bande ko nangai. To bandi ko souffrir, ako buka. Les autres komi ko subir. Mais pourquoi tu opes sa Kabila faute? Pourquoi tu opes sa Kabila faute? Ben ko le kufa. Ba belge ba tonga biso tanga, toza chance, heureusement chance mon ken en ba belge. Économie en mboka tant que tu pouvoir bande ko nanga. Un franc congolais a combien de dollars? Alors après 32 ans, vous avez combien? Économie, vous combien? Mais on est intellectuels. Les Congolais, beaucoup des intellectuels, les étudiants, les juristes, les économistes. Pourquoi vous ne voulez pas parler de ça? Vous vous laissez comme ça, les gens parlent du mal de Kabila. Levez-vous. Expliquez, tous les peuples, essayez d'expliquer au peuple que tous les Sibir et l'eau Kongo, tu as l'onaki. 32 ans de pouvoir. Na maman yé, moumou na moutoalani na ma belé. Médecin aussi m'a été 32 ans, mentalité à Mobutu. Bande Bonanga, les locaux qui batouana, ils travailler à Mobutu. Je ne suis pas là pour ça propagande à Batu. Je ne vais pas citer le nom de certaines personnes. C'est nos frères congolais, c'est nos papas, c'est nos dirigeants politiques. Ils ont vécu à leur époque, mais bah travailler qui bien dit, bah baby sa kimboka, les locaux ils vont déranger Kabila, bah congolais. Bon fongo la mis sous terre. Biso devant une poto, tout ça bien. Mais bah na biso, mais bah ndeba so dans le Congo. Tout le temps sous batona impérial na Bukonzi. Lelo lisusu bat impérial bazonga na pouvoir. Bande konanga même basoda DSP. Bokansi bo vivaka bien mo kuto vai bien te. Bozali ka ko tinda mama mission ya mabe. Soki to mambe ya ko boma génocide to tanga 32 ans ya pouvoir ya Mobutu batu kombe ba kufa. Lelo toza suna tango ko tanga batu ba kufite. Que leurs âmes reposent en paix au nom du Christ. Les Congolais soient koufa pendant 32 ans à Mobutu. Congolais tout a koufé le Congo, Tilelo. Mouli mon épée mana Congo na Christ. Mais biso nous avons moui. Tout tonga Congo. Tous à la uni. Bah acte à vandalisme. Et ça normalité. Bah pendant qu'ils voiture nanga, j'ai des images. Bah panzi bah vite mais na ba Congolais. Mundé la vie nanga ba niki ba osra nanga ki. Ils avaient qui ba black. Donc, moni ba tonto black ba eko panza mutu kananga. Vous trouvez ça normal? Pour nous défendre le Congo, non, ce n'est le gouvernement où ils sont en place. Et on a bien une génération Kabila. Parce que banda to botama, tout le monde a sauvé l'élection.
bana tobotama tomona baotonga banzela te ya okende ba Congo to ya okende Kikwiti tomoni ba boulevard périphérique komosama na Congo ya on a benga comme génération Kabila et la kisiki de génération en génération ba kolobela la Kabila azala na pouvoir lelo to le bazala te ekotikala ba image ekotikala na histoire ya génération Kabila qui toujours président moko tango yependa ba komi kotonga à part ba colon ba congolais na moni na télévision ba fruit à 32 ans de pouvoir ndeko moko na Afrique du Sud ndeko yo na Afrique du Sud omi bengi combattant mais oko lakisa ki mobali na yote vraiment ndeko oleki na TV pour finga mama Olive azali mama ya bana mama ya mokili soko za marié je suis désolé nandimi toza marié parce que moi si na yo fallait qu'il ait éradiqué yo oza na moi si na ndako na bana yo leki na télévision pour le babozoba ya mama Olive azali moi si ya président tout comme en politique aza moi si maman nous sommes des Africains on est bantou les respects aux femmes au fingi ki aza ndumba abimakanage ndeko moko journaliste babotani mwana ndeko na ngai siko kolbani Kabila za mabe un jour soki justice kangio on les a suivi kamba Kabila te ba maman botande to ko finga bino basi na soma bala do boza bandumba donc bino botaka ni bali mususu ba maman bo moite ke ndeko na Afrique ici Afrique bino nyoso ba maman levez-vous botelema botelema likambo o ezali mal poli azam manque ya respect total azam muto a mérité ko diriger Congo te botala bato ngo pesa na pouvoir bato amesai ko finga bato baza trop agressif. Je m'adresse pas à tous les combattants parce qu'il y a des combattants instruits. Il y a des combattants sérieux qui discutent. Ils ont un but. Ils ont des idées. Mais nakati ya malala soki bambuma ya kopolezali et baby sakanyonso. Il y a certains combattants oyo baza ko baby sa image ya ba combattants. Donc ba combattants on a bazaka loko bato baza ko violer ba marche na est. Ba combattants bazaka loko bato ba ko yiba bana kuluna. Ils ont bambuma ya 32 ans. Pourquoi ko agresser mutu? Pas ça na tel bureau, pas ça na gouvernement. Et bon yo tango ko zo pouvoir, yo mutu za ko tinda bato ba agresser bato. Tango ko zo pouvoir. Ba ko agresser pe yo. Ba ko agresser ba membre gouvernement na yo. Donc et komika ka bitumba na bitumba. Tokosuka wapi. Peuple congolais. Botelema. Bofungola misu. Mutatinda yo beta muninga te. Mutatinda beta ministre na yo te. To député na yo. To ambassadeur na yo. C'est la honte. Bande ko justice ya mundele et bandi ko sala. Ngana ko yoka mawana mona yo ndeko na congolais ba kangi yo parce que obetaki ndeko no congolais. Obebi civil na yo. Na zobe sous point ndeko ya finga maman Olive ke abotaki na ndeko moko ya journaliste. On a respecté la mingi à sala musane qui toko na média. Na équipe na mo bimba na saluer yo ndeko ya finga ki batu. Yeba juste ko kangayo. Donc c'est la raison pour laquelle Nalinga qui teme soit les à la 32 ans de pouvoir pour na komeka kola ki sa ba échec oyo tozui pendant 32 ans de pouvoir ya papa Mobutu et puis Nalingi vraiment te soutenir Kabila na gouvernement aye pour to meka otonga Congo kende liboso o pas nga soutenir action na ngai ba contact ezali ko benga ngai pour donner ba question to pe idée ko bakisa premier alité bis tozali ba congolais to vendre na poto to kindra pe Kinshasa o pas s'opposera na e attaquer Kinshasa idée ya Kabila ya ko privé mutumboka na été ya ko beta mutute aya Congo te non kende Congo sala ba faire na yo sala nyo solingi sala ba campagne politique na yo to lingi ba idée boye continuer ata ba muso za pouvoir un jour to ba ko pesa munyo sur sika na e opposant za sika na e muto pas na pouvoir za sika na munyo so se retrouvera parce que Congo eza biso nyonso toute mentalité à menacer battu et à agresser battu. Donc na combat menace à Congo na osenga sous pardon mingi pour na biso ba papa le quoi to fingi bino boza bandumba acte ande kwa sa na Afrique du Sud to osenga ba pardon pour azali penda mutu ya balabala to message ko finga te mais vraiment aza mutu ya balabala so on ba image te beaucoup ta ba site musu ba blog bo monde ba image ki aza mutu ya balabala il faut za na mutu ya balabala pour courage à finga moi si ande ko na yo ki moi si Ndumba a botan de Komususu. C'est ça, c'est pas la politique. Donc c'est la délinquance totale. Maman Bolimbi Sabiso. Et maman Olive Nebukoza maman na bana oko Limbi Sae loko la oza mama oza mutema munene.
Et puis ndeko e bata ikombo na yo ke yo moto obote mamo livre moi na yebi oza grand journaliste oza moto ya média oyebani mingi na yebi ko olimbisa na yebi motema na olimbisa ndeko wana. Donc merci na suki wana ngai ndeko na bino mbala sima tokomona na et puis tokosola ba sujet mususu. Mais na 5 ans to voter Kabila. To pesa Kabila chance lisusu beaucoup na développement ya Congo. Voter Joseph Kabila. Donc j'en profite aussi en passant pour nous saluer moi Sinanga, mon épouse que j'aime beaucoup. Bisous maman, maman, je t'aime et tous mes enfants. Tokolité ka pona Congo. Bande de opposition, so bonito sur la boîte sur là. To lingi muta bengana na Congo te wanza mba lukuta. O ba beta ki na Congo to ba bengana ki akosi. Donc merci, vive le Congo, vive la démocratie. Vive les raïs Joseph Kabila. Merci beaucoup. Bandeko babolingo na banzi ete bouti kolanda message ya ndeko na biso Richard de la Rive ndenge nini ya uti kopesa yango pona bandeko congolais na banzi ete moto na moto ayebi ndenge nini ya tirer leçon na oyo ya uti koloba pe ba commentaire mingi ya koloba ezalite pe na pesi maloba na papa Roger abakisa mwa liloba na oyo euti koloba na esika oyo papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bande koba bolingo na banzi ete oyo uti kolobama oyo awa ezali trop clair na moni penza eloko oyo na kobakisa mingi te po ete mama Rosalie asalobi nyonso pe ndeko Richard de la Rive a uti koloba ezali makambo moko oyo ezali trop clair donc moyen kutu ya koloba te ke na bakisa quelque chose mais eloko na kobakisa kaka moke nazali ko signaler na ba congolais nyonso pe na mokili mobimba boyeba yango ete ezali na ndeko mwasi moko auti kotindela biso message pe na photo ndeko moko azali ko menacer ye na niveau ya Facebook pe message yango pe photo ya ndeko yango oyo bozali komona ndeko oyo azali ko menacer ye même à mort. Yango wana ndeko mwasi atindaki message po ete tolekisa yango pe ndeko mwasi azalaki très prudente ndeko mwasi azwaki pe photo na ye akendeki pe ko signaler déjà na la police na mboka oyo esika ye azali po na police ayeba ete soki azwi problème moko ezala wapi ndeko wana nde moto asali ye problème pe police la police ezwaki bonne note yango toyebisi na ndeko oyo soki ozali criminel soki olingi okoma criminel po ete omikomisi combattant yebaka ete salaire ya eloko oyo olingi osala yebaka ete kokute yo cher nde mokolo wana okoyeba ete soki penza makambo osalaki ebongaki malamu po ete osalela yango soki na makambo ya Congo ozali kotiela mutu na yo pona ko menacer batu pe koluka kokende koboma batu yebaka ete na minute ndenge tozali koloba ete police azali na yo mayele soki osali erreur ndeko mwasi wana azwi problème yebaka ete police akotika yo te esika nyonso tuna kokimela bakozala na yo ndeko mwasi to remercier yo mingi merci na ndenge ete otindi déjà photo na yo pesi pe photo na ye déjà na la police po ete police azala au courant po ete ndenge ezali wana ezali mawa mingi po ete bato oyo bazali kosala bamakambo mosusu na ndenge ya malamu mingi te na banzi ete o nazalaki na yango pona loba yango wana mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko congolais na banzi ete oyo tozalaki na yango po meka ko éclaircir na bino yango wana na banzi ete moto moko te akoki tango mosusu kolinga a contredire biso na oyo tolobi soki omoni ete oyo tolobi yango te alors que meka ko se justifier po ete mokilinde tolobi biso te mokilinde epesa yo raison po ete tango biso tolobi tolakisi na babilili na biso à l'appui tomonisi makambo na biso polele oyo ya biso ezali teke tozali koloba kaka ono toyokaki te oyo ya biso soki tolobi tolakisi na babilili yango wana te na tango oyo totiki bato ya mokili bango moko bazala ba juge na biso soki ndeko yo ozali na likambo ya koreproche
loba yango ou bien koma yango okomona nde mokili bango moko bakopesa yo biyano kasi biso te bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci